tambola na mokili omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo okomona bikamwa ya likambo eleki ya pasi pe mawa soda moko ya garde républicaine oyo bali kobenga bango mikolo ba Chikata abomi elenge mobali ya 27 ans pona nini abomi elenge mobali oyo ya 27 ans likolo ya telefone soda oyo Chikata abandaki koleka na moto amoni ndeko mobali na kombo ya Zakari Ndomba atelemi na ye akiti bien kwiti alingi abotolo ye telefone lokola Zakari Ndomba azalaki ye moko te azalaki na yana bana koya ya na ye asoya mbangu posa intervention ebike soda garde républicain o benga wango ba Chikata abeta ye 4 balles akufa sur place et salami bongo na Avenue Bokassa na ville ça si passe ya kosakana te sort ya soldat wana Chikata républicain to ebite azali wapi na timokolo ya lelo na monga fula ya degré ya embouteillage oyo bandi ko sala na ville province ya Kinshasa ndimelanga bolukela yango kombo na ebite ko suka ndenge ba embouteillage ya boy ya to mona ba embouteillage mais oyo tali ko sala na République démocratique du Congo lukela yango kombo po biso to lembi to ebite e ko suka mokolo ni ministre ya transport joa solution pour le embouteillage oyo donc ozongela yango kaka na émission ya lelo na Ituri ba veuve ya ba militaire oyo bakufa na guerre ba lingi batambola bolumbu pona makambu oyo ya ba salaire mibali na bango bakufa bazoko zwa salaire te bazoko futa bango te en retard makambo affectif oyo okomona ba soldat normal basaka 300 mais liste de 1000 personnes 700 wana bazolia mais na 300 pe wana oli ba futa 300 na ndambu atambongo na bango bafuta bango te gouverneur Ituri aleli pasi ya kosakala te to kosola yango awa na émission ya lelo. Nos militaires sont en train de mourir, mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral du militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Yaya na tangu ya kala tomonaka mande koyaka du ciel, mande koyaki likolo, batu baliaki, bambelaki, batondaki. Na tangu pe ya Jésus-Christ, mapa mitsori bibale, sori bisatu, na mbisi elesaki batu ebele. Tozeleka yango sala basute nzoka ina mboka Indi yaya mbula ya ba glace et beti likolo nango mbila ya bambisi babengi yango la pluie de poissons. Yaya bambisi soko ya likolo let na film mais likambo ya réalité na Inde. Tokozongela yango awa na émission ya lelo. Tokolembate ko yebisa bino yaya yo moto olingi kosunga ba veuve na ba orphelin benga biso na numéro na biso pona osunga ba veuve na ba orphelin na batu oyo bazana besoin. Il y a beaucoup de gens au bana ba problème na monde entier oyo yo zo akaba possibilité ya kolia mwa lipa ya kolia mwa soso bala bakendaka kelasi mais bana ya batu mususu bali kozanga yaya ko kota la plateforme oyo pona kosunga babola ba veuve ba orphelin Yeba yango orphelin pe akoma kaboto. Batu ebele bakoma batu na mokili oyo bazalaka ba orphelin. Yaka kosunga ba orphelin. Benga biso okota na plateforme oyo biso pona kosunga ba orphelin. Benga biso na plus 27 61 88 58 455 na bandeli plus 27 80 plus 27 61 88 58 455 au Kozabis Tokosolo Makambouana. Voilà. Dans cette émission, mesdames, messieurs, Koyamapé, Nzambe à l'Oposo, docteur Guilain les Bourgeois, Naye, on va développer ensemble Makambo Etali, l'Oposo. Kasi et Kamusi Batuli Kambu Oyo, Yabambisi, Bakwei, et Somwe, Bamamana Ituri. Ceux qui batamboli bolumbu et kozala matata pour gouverneur azali kolela toyo kaka air yango.
En Inde, une pluie de glaçons et de poissons sont en train de tomber du ciel. En effet, un phénomène inexplicable vient d'être enregistré dans une ville en Inde. Plusieurs poissons suivis de grosses boules de glaçons tombant du ciel. Sur ces nombreuses vidéos, on peut voir les passagers en train de courir pour se mettre à l'abri pour éviter d'être blessés. Ce phénomène a déjà causé des gros dégâts et continue à s'étendre. Pour le moment, aucun blessé n'a été enregistré. Cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, secoue une vague d'interrogations chez les internautes. Certains affirment qu'il s'agirait d'un phénomène surnaturel, la colère divine, et d'autres affirmant qu'il ne s'agirait que d'un phénomène qui se produit chaque année depuis plus d'un siècle à Yoro, au Honduras. Certains passagers profitent même de l'occasion pour ramasser ces poissons. Pour le moment, les chercheurs sont toujours sur les lieux pour en savoir plus. Et vous, avez-vous déjà entendu parler d'une pluie de poissons ou un phénomène pareil, ou êtes-vous d'accord avec ceux qui affirment qu'il s'agirait de la colère de Dieu? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et abonnez-vous. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa na programme Oyo Radio Lokoé masolo et pa wapi chaque fois to kuta na ka pona ko solola makambu ezali ko leka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu Oyo tulobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek ya sukimba liboso otala biso to senga kana yo loko ya liboso yo osabone soki osabone kobosa na kate ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete ya soki osabone na chaîne na biso chaîne mère Radio Lokoé TV osilisi kuna au fini cloche ya notification okay lisusu na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo Télévision au s'abonner pe kuna na Afrique Masolo Télévision soki osilisi olandi biso na TikTok et pas wapi na TikTok au commis Fiston Pelende et puis au follow biso kuna parce que kala mingite to ko banda ko sola match kwa match biso na bino na TikTok. Voilà. Yaya tambola na mokili omona makambo et pesinga mutu ko soit Moutou Nanga suit, tu éviter où allons-nous dans notre pays, République démocratique du Congo. N'importe qui a maintenant droit de faire n'importe quoi. Batou oyo bazali supposé koto sa loi. Batou oyo bazali supposé koto sa mibeko. Lokola ba soldat. Moutou ako sa ote. Ezala institution morote ezala kana respect. Lokola respect oyo ezala kana armée tope na pulusu. Soki ba policier, to ba militaire, ba comité tu c'est que mokilei malamute, mboke bandi ko beba. Ya likambu ya passe to kobetela le soleil ya mwana oyo pesinga mutu ko soit jeune garçon en 27 ans oyo ba bomi bongo na bokasa komo na ye Joël Ndomba. Joël Ndomba kufi. Joël Ndomba kufi ndenge nini o foto bali ko mona to balancer yango to sali émission spéciale pona kotali sa ba kondia pulusu pe ya armée ke botala bo surveillaka ba soldat na bino. Pour epesi pasi ya kosakana te. Soldat wana esika azana miti oyo toyebite eske mbula matari atie maboko to ndenge nini. Ya boyebi yango na ville province ya Kinshasa particulièrement généralement na Congo kolia est comment difficile et comment ba famille musuku de comment litier te likulia te. Musuku ba koma kolia na ba délestage. Okomona lelo lundi papa na maman ba kolia. Lobi mardi bana basi mutu ba kolia. Mercredi bana mibali. Jeudi basangisi ndengo wana musuku tu ba lete loki pasi ya kosakana te. Alors famille oyo famille Ndomba pardon, on ne sait pas comment est-ce qu'il vivait. Mais moi na mobali oyo azali encore étudiant, on n'a pas précisé à la université ni to na collège ni to na institut supérieur ni. Mais
À part ça, boyebi moi o c'est la Kinshasa ba na koluka nzela mobia po degré ya embouteillage comment na Kinshasa embouteillage ya batu ya to kolaksa yo awa na monga fula o na embouteillage ya batu e ko pesa wa mutu ko swa Joël Ndombas na ba 22h to ke ba 22h passé moko boyi na ebité esi ba liaki pa na bango to ba liaki te ma yoki posa akende asomba lipa kini kitoko malgré ba kuluna o ba tika na ba 23h kitoko abimi na lupango na bango to na veni bokasa na ville abimi akei po asomba lipa na coin asomba mwa lipa aya ko sala pema ya lobo amela mwa journée eleka mukolo eleka la mukala ngo tongo tangu Joël Ndombasi abimi na lupango na bango kende leki na ye na kombo ya Zakari Ndombasi ye pe abimi oli a accompagner grand frère na ye bi atem na porte a hôtel la grand frère na musika azui chombo na ye téléphone azoko manipuler à côté TikTok en entendant ya na ya uta na kwe asomba lipa aya ba melati ya mukiza na makambo tangu Joël Ndomba sake na kwe ko somba lipa Zakari Ndomba atikali na portail amona kaka moto moke banda ko leka moto ano leka na simanango chikata wewe chikata baba fito chikata susu nini ngapa na komona ka chikata mikolo oyo donc ba garde républicaine pardon ba ko ba be ngo ba chikata donc elongo ba la mura bana mbura ne ba kinga ba président no bana mura bango wana elongwa to ebite ipale ba ko ba ngo ba chikata amoni chikata moko azoko ya chikata wana bien munduki makambutu tango akomi na portail ya bandomba esika pi Zakari Ndomba telemaki leki ya Joël Ndomba oya kende ko somba lipa la coin ebi ke chika wana soki chikata mwana mura soldat ya garde républicaine ya est-ce que ça ba soldat ya garde républicaine ba sa terreur na aéroport bango na no ya ba kenga la président no ebi ke soldat wana akita alingi aboto la téléphone ya Zakari Ndomba leki ya Joël Ndomba mais yo aboto la téléphone nga ndenge nini o pesa chombo wana awa ya nani ebisho soko lati nzakomba olati teni okomi dikolo ya civil ya pasi c'est la honte makamoto mwana mukina biso c'est la honte ya kosakalate to yebike musala ya armée musala ya pulusu ezali musala moko ya lokumu musala ya honneur mais bato bali ko bebisa yango c'est pourquoi yaya oui c'est vrai que est-ce que moi exacté oui c'est vrai moi je me rappelle à tango ya Mobutu ba militaire ba leko que des faux ezali na kananga au diplôme d'état et puis OK et faux kuno musaka ba officier. Mais oui, on a aussi besoin de tout le monde. Même Bambolombolo, bateau batangite na il est très bien contre l'armée où il n'y a pas de problème. Mais il faut discipline et zalaka. Comme le roi Logama c'est qui Karaboui. Chikata wana soki Chikata soldat à garde républicain l'avenue Bokassa aboto la kaka chombo. Ya mwana batu Zakari Ndomba. Pesa chombo na repère chombo na ngate ba wele ni chombo na ye na soda wana ya mwana mura bien mai soki mwana mura soki Chikata allez mbala bote bazo wela chombo wana soda munduki na musika parce que Zakari abane ko ganga na repère chombo te tika ngai nani wana mbala moko kuna Joël Ndomba banda ko ya agangi na tanga kompemela agangi na musika Zakari nani yango sama kele kuna po courir voyez que ça courir ça rend presque pas même na boka ça monter en fil courir ça la gita la molili mais mon est difficile minda go pa neko leka oli appelle sa minda ta ya moto minda ya kubuma ya moto ta la niveau insécurité ya mbala moko Joël agangi Zakari bana la ngwana ba miyibi soki ba miyibi kanga bango na selanga na ya simba eka ndengo ngana kusa pembeni pona to beta yi to kanga yeto be na quartier ale koto bazo bunda pe na soldat la le sikoyo Zakari abundi abendi téléphone na ye mbala moko akota na lopango akimi tango akimi sikoyo esali ke tangu Ndomba Joël akomi pembeni Joël Ndomba pembeni anda kuna wango ya lokola maseki mwana mura soldat à garde républicaine Chikata
alongola pena munduki na yebna beta tant 4 balles à beta dans les vides et pas ya Joël abeti likoti m'a tiré Joël a koya kufa sur place yaya a marti pe na moto a kenaye à l'aise où allons-nous koboma moto na Congo et comme le kola ko seki yaya moi je me rappelle quand nous étions encore enfants pona omona ebembe za ki problème balwana ko kufa pa pambate biso kusoki ebembe na quartier omone kunde bembe à l'époque za ki oya minene wa za lokola ba fula wana ba te kwa mo ya pembe boy ya ginwara ko mona yango te ozo kima ko mona ngo te impossible et mon so kunde bembe leki yaya okoki konia tata pine ya kunde bembe te imagine siko kunde bembe zo mona ngo te o mona cercueil wapi mais siko liwe ko mona ngolo ko amaseki ko mona ngota madilu tala ndenge garde républicain oyo chikata abomi Joël Ndomba Kakabui famille ezana matanga na mito beta lisolo oyaya ebembe za na morgue mbongo ya okunda kutu ezalite soldat wana sort na ye yebanite azali wapi tala kuteki tala kumamba est-ce que azalaki ya solo mwana mura est-ce que azalaki ya solo garde républicain est-ce que azalaki chikata ya solo adefa kiteni ayiba kiteni wana abateni comme nango bunga boy on ne sait pas tala information auto bumala ki omuke na tongo lelo yango zalaka prudent très prudent yaya éviter puis na erwana to lingaka te kozala libanda parce que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes mabe c'est kota mokili oyo et puis singa y passe donc au nom de toute l'équipe de la radio Loko Télévision nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre et disparu donc la famille Ndomba ou bien Bungisi de Konabango étudiant un garçon un jeune homme de 27 ans et puis si passi yakosakana mingite yakosakana te voilà yaya ndimela ngai niveau ya embouteillage comme na Kinshasa na ebité ministre ya transport soki ayi kotala makambo yaya mais bambongo zo ba détourner 10 millions 150 millions 300 millions mbongo wala boko tsango ta kotonga banzela finalement on ne sait plus à qui faire confiance yaya na monga fula embouteillage comme na monga fula osaka passer ba basala te mais comme na embouteillage ngai pesinga mutu ko swa tala embouteillage on na monga fula et kolelisa yo tolanda des grands embouteillages ezawa bato bakokitisa bamoto na monga fula. Je ne vous filme pas, monsieur. Des grands embouteillages ezawa bato bakokitisa bamoto na monga fula. Je ne vous filme pas, monsieur. Nalobaki yango na ebandela ba mama to ba veuve ya ba soldat ba militaire oyo bali ko bunda côté ya Ituri balingi batambola bolumbu pona mbongo na bango ya salaire mbongo ya mibali na bango yali ko mona na te. Imaginez-vous un pauvre soldat après qui sûrement assura ki akokufa pona ekolo akei ko bunda akufi pe pona ekolo atiki mwasi na bana mwasi wana bo s'occuper na été est-ce que ba o batikali comme état militaire bazo ko mona bakamuana ba kozala ya so na courage ya kobunda toloba te ya mboka oyo toloba te biso so tolobi ote ye pa lobaka mingi mboni bwalu bwaji tunga ezali mboka oya biso soki tolobele yango te mutakoloba te bo futaka ba soldat makabo ba gens fictifs oyo okomona ba agent ba militaire ba policier ba saka 300 pamba mais liste bimi ya 1000 personnes mbongo wana ya 700 fictif bazali wapi bole yango bo meli yaya eko kanga mabina mukongo na ngongo sur mususu parce que nous on va parler c'est notre pays après tout kobanga petit wapi il faut toloba et loba la ngata baté comme sur lobi o bakangio ba kango ngani soki ba luki osala libana mboka ba kanga nani soki na lupangu bakebote lupangu na yo baboto lupangu
ça va bien, bah botori bah tiens vente, boteki, parce que bah biso yaya, bokanga madane. Il faut te le pas dans biso. Il faut te le pas dans biso. On en a marre. Ministre des Transports, Sala Moussala Oyayo Banzela, Tika Makamua Papa Mola Nanawana, Sala Moussala Oyayo, on en a marre yaya. On en a marre. Koyiba ele kitala siko ba veuve oyo soki batamboli bolumbu oza ndenge nini oza ndenge nini nzoto ya bomoi c'est pas la chose africaine généralement particulièrement pas congolais c'est-à-dire sacré soki mama tomboli bolumbu et c'est la kama be ko sakalate to boyiba ko modi mboko ya biso to ça ba promé belé ba guerre par-ci par-là to zo luka kimia bon futa mama na mbongo soki za kebiso lobby problème gouverneur et tout riemoko aleli lana gouverneur. C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun des mortels, pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici, mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça, c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser. Ce qui est le Coran de Salamate, Kolobate qui est Salakate. Et Salaman Balaboko, Kolobate qui est Kala. Kali Salakate, Polo Kala. Et Kokipe Koko Masika. Yana Inde. Mbula Bambisi et Beti Yaya. Mbula Yaliko Beta. Ba glace de l'autre Likole Soko Koya. Et so Panza Parapluie Sabaka. En même temps Bambisi. Et ça y est Koya. Le Kola Watamu qui passe à Rande Yaya. Olia Kima, qui m'a dit Bambisi Koya Bambongo. La Inde va se frapper. Yaya. Bah tu vas préférer non. Ba glace ko na mutu mais alors tane ba mbisi tala mbula ya ba mbisi na niveau Inde ndenge beti kitoko tala. En Inde, une pluie de glaçons et de poissons sont en train de tomber du ciel. En effet, un phénomène inexplicable vient d'être enregistré dans une ville en Inde. Plusieurs poissons suivis de grosses boules de glaçons tombant du ciel.
Sur ces nombreuses vidéos, on peut voir les passagers en train de courir pour se mettre à l'abri pour éviter d'être blessés. Ce phénomène a déjà causé des gros dégâts et continue à s'étendre. Pour le moment, aucun blessé n'a été enregistré. Cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, secoue une vague d'interrogations chez les internautes. Certains affirment qu'il s'agirait d'un phénomène surnaturel, la colère divine, et d'autres affirmant qu'il ne s'agirait que d'un phénomène qui se produit chaque année depuis plus d'un siècle à Yoro, au Honduras. Certains passagers profitent même de l'occasion pour ramasser ces poissons. Pour le moment, les chercheurs sont toujours sur les lieux pour en savoir plus. Et vous, avez-vous déjà entendu parler d'une pluie de poissons ou un phénomène pareil, ou êtes-vous d'accord avec ceux qui affirment qu'il s'agirait de la colère de Dieu? Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui n'a poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye bazuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Taya kano. Taya android. Taya kilo wanga. Ozuwa. Dr Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposo. Oh, pour vivre parce que pour les avoir besoin, ils ont fait place dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les Mon salaire est plutôt bon, et c'est une dimanche qui m'a donc essayé au coin. Zambé wa misere sa Congo le roi de la forêt. Zambé wa docteur sa Congo na l'opposo. Ouais, bah le big Guilain le Bourgeois Nzambé à l'opposo, donc rien à voir. Angola, Banamkini Mobimba, Europe, Asie, Amérique. Moi, docteur Guilain le Bourgeois, le dermatologue esthéticien de formation et puis de carrière. Obayaka na Brazzaville, na Rimboshi, obayaka na Kin, na Masina son film, na Arrêt Bethany, obayaka pe na Matadi, obayaka na Boma, obayaka na Mwanda. Tina kata Luanda. Bana Kin, Guilain le Bourgeois, docteur Amakasi. En tout cas, bilan n'a vraiment positif. Bilan n'a vraiment très bien. On a été retraité dans le bateau, mais cette fois-ci, on a retraité dans l'avion. On a été traitement dans l'avion. Toujours on a tourné chinois. Tambol na kata Chine, pour prouver la communauté congolaise, c'est la kata Chine, y compris dans les chinois, bah mon démonstration à Moussala. Alors bah tourner ils ont continué, dans ça la tournée Asie, na outil Chine, na outil Dubaï, Japon, et puis na porte Amérique, Europe, on a le baillon na sala. Baraki adresse la carte moko na Bethany, na Masina son film. Place où on a le poisson, place où on a prêté le poisson. Là, il doit être le bourgeois, dans un charlatan, dans un moment moto, dans une déformation. Quand on a des formations, ça veut dire dans un moto, dans une formation, il y a dermatologie. Dans un mieux placé, dans le prêté par pour malade. Dans le sabanuta, dans le sabatampo, dans ma kwanza, dans le bouton, au niveau de ça, la terre, dans le soukwama, ils ont bien embelli. Ça veut dire qu'embellir teinture na yo, ils ont éclairci, ils ont vraiment éclairci, ils ont un tellement clair. Le traitement est sûr et rapide. En tout cas, 100 faute 5 sur 5. Donc, dans la bête, on a dada. Atolingi, mouino noana, ils ont la métier noire. Atolingi, au chocolat mouino noana, ils ont la chocolat mouka malunga. Au garder un sans risque. Et puis, ils ont terrain yo. Parce que les gens qui ont été en train de faire donc, le bourgeois, on peut ça, on a tennis dans la pays, mais sans inconvénient. Et tant que des domaines, puisque ma produit dans le bango est naturel, est vraiment naturel, c'est purement hydratant.
lelo omoni tolobela makambo oyo bacharlatan bakoti ebele makambo nazoloba junior nzambe ayebi yango bacharlatan bakoti ebele na domaine ya dermatologie bacharlatan bakoti ebele bino moko bozala lisu likoya lisu nga docteur Guilin Bourgeois natimbisaka bino na explikaka bino nalingaka bozala veille puisque mbongo eza pasi mama etant que ngai moko naza de formation etant que naza congolais naza mwana mboka nayebi ke mbongo eza pasi kende kotraite poso na oyo baza de formation oyo baza de carrière kokende kopesa nzoto na wana charlatan te sani mpo bato ebele baloti ndoto alamuki na ntongo na okoma nango kwa nzambe ya poso docteur Guilin Bourgeois alokoti makazo atuti alokoti ndunda aniki o naturel o boyanga mpe nakoma lokwa docteur Guilin Bourgeois non ekozwa bino temps ekaka eza molai ekaka ezali awa longwa makolo ti lubumbashi yango ozomona ke docteur Guilin Bourgeois toujours célèbre napesaki exercice na ngai nasalaki émission na kati ya bato ya monene oyo bastar américain bastar congolais bastar nyonso monde basalelaka baémission e basalelaka baclip ngai nasaleli yango émission jusque la balongoli yango te apesa exercice susu na kati ya ngwanzu na kati ya chine nazotraite bachinois bino bomoni baimage oyo ngai alobaka na osala zopesa susu baexercice mosusu mpo totraite na kati ya baavion Sankara de Kuntawewa félicitations na Sankara olandaki témoignage na Sankara ekangi lelo yango tozokoprouve le roi de la soirée témoignant yango tozokoprouve docteur Guilin Bourgeois naza docteur ya ntongo le 5h du matin nakomaki de la docteur ngai nazalaka na ngai sur atutaka tolo te mpo soki tuta tolo na oyabela kosukosu na tutaka tolo te me na tutaka mokongo po tuta tolo na oyabela kosukosu po ngai naosala makambo ezomonama alobi bien dermatologue esthéticien naza charlatan te tozomona bacharlatan azoleka na tv baoloba baotraite bamaladi ebele na science ezalaka te c'est archi faux bacongolais motu moko akotraite plusieurs maladies te. Voilà. Obo besano lelo mokolo ya mercredi to koyamba bongo pona bino docteur Guilin Bourgeois nzambe ya loposo to kosola makambo ya loposo ya bakango chaque fois ya ba docteur basalaka ya ndenge belé osana ba généraliste o basalaka touche à tout osana ba docteur ya lisu osana ba docteur ya ba nerf o ba nerf kaka yele comme ça barati osana ba docteur pédiatre bango ba traitaka kaka bana miki wala ba docteur alitoi lokola pe loposo oya biso ezalaka na ba docteur nango ba docteur nango bazalaka tokoyama pona bino obomesano docteur Guilin le Bourgeois babengaka ye nzambe ya loposo pona ni nzambe ya loposo parce que ye makambo ta loposo ayebi yango malamu pe atataka bato na mbi pona bino docteur Guilin le Bourgeois docteur Guilin mbotena yo. Oui, bonjour. Docteur Guilin, yo ozali nzambe ya loposo. Autre takabatu, makambo etali ba po, on a déjà fait toute une série, il y a une émission où on démontrer comment est-ce que yo autre takabatu na po to moni ba résultat nango to moni ba résultat non seulement côté artiste, non seulement ya bato ba yebali mais bato oyo ba ressemble ba produit pas ya docteur Guilin Bourgeois, ba on ça la déchuté. Voilà. Docteur Guilin Bourgeois, maman koza na Espagne, a tout nibiso boye. Tout n'est pas docteur Guilin Bourgeois. Ngai na pakola ba tampon e beta ki ngai. Elongi na ngai ezana ba luvambano. Na ebiti na benga yango ba luvambano to ba luvambano te na ba dai ko ta ba produit moko boye na pharmacie. Mais ba blessure, ba brûlure, et ça le corps est sili mais elonginangai et comme le corps a deux couches, et comme le corps a pourtant comme le corps la couche moko boyo qui bien té, là comme le corps la molili, mais là ça na poto. Est-ce que possibilité anga ya kozonga ezali, soki docteur a traité ngai et que
ndenga lobi azobongisa poso wana poso nanga ebongi na kotikala ka kopakola mafuta oya docteur Guilin vina nga bobimba to soki poso nanga ezo ebongi na ko kozongela mafuta nanga mosusu. Docteur. Oui. Oui, allô papa Pelende. Bon, Nazolanda. On a quand même maman en Espagne. En tout cas, na lobaka bakoma docteur T. Yo mo komisa la docteur T, il faut contacter ba docteur. O ba benga ka banganga loposo, banzamba loposo. O ba benga ka ba dermatologue. Ça dit le dermatologue, c'est important dans la vie ya biso bato. Maman sera contente nangai étant que docteur Guilin le bourgeois nzamba loposo a ozo kimia. Ba traitement approprié pour na ba kawana ezali ba beli wana. Ça dit maman tumbami aziki o a utilisé ba produit na ndenge ya mabe. Ya omone sali mama bongo. Soka yo ba produit na biso ba réparateur ya ba mafuta na ngai mama arozonga la poso na ye et puis arozonga na pomo ko to benga ka gène a ko se rajeunir. Otika na mafuta ya ngai oui c'est bien puisque nga na dermatologue na oyeba contenu nini na opesa par rapport à loposo no puisque ngai ne mutu na tangi mama loposo na ebi po grasse a kopakola mafuta nini po léger na opesa mafuta nini po gras na opesa mafuta nini po sensible ba kopakola mafuta nini po sèche a kopakola mafuta nini eza domaine na ngai o na tangeli mais moto aza charlatan o ayebi te na moto azoteka pe o ayebi te yo pe moto ke sombo yebi te bino to oza ba ignorant yango zo mona bato zobeba otala papa Pelende bilongi wa mama ko supporter ngoli sute soto zwa mama so ko la bilongi ba longola ba fode te o ko supporter te ba mama bele baza ya kobeba net dernièrement mama mo kaza na Italie na tu ko traiter boy ba ko ta ba Italie wana mama na lobi na ngani ni ke ye na mobali na ye basolara mingi na butu na moi boya evitaka air moko mobali ne po anini esalaka esoni mpona aomona biloko wana mingi ezalaka na butu aote kozwa soin na yawa en tout cas sepeli abongi bakawa ne osala mingi mosusu na banduta yango moni na biso bapapa so memi oza na partenaire na yo oke na bino kosala fete so omoni ke boma mwinda quelque soit dans la partenaire ya mobali quelque soit ya mwasi oyeba ke mabe ezali yango omoni zo conseiller na bamama ke en tout cas beauté ezali vraiment priorité na kibo mwasi même na kimobali soki obebisi elongi na yo oza mwana mobali même mama onozala gêné po atambola na yo po apresente otala mobali na ngai wana yandosala soni yo pe mama mobali mpona présenter yo na baninga na ye na bakamarani yandosala soni yango moni papa Pelende en tout cas traitement ya loposo eza important. Docteur Guilin bato babebi oui. Docteur Guilin soki mutu obandi traitement mama moko songolo azalaki na baluvambano longi na ye obandi traitement po elongi pe sa forme ça prend combien de temps pour na mutu akoma normal? En tout cas, Moutuna est très bien, c'est très important. Balanda. Moto abongaka papa Pelende, c'est non utilisation ya mafuta oye asayelaki. Omoni na biso na Afrique, soki muta bebi abebaka noki po toza na mboka mo eza na chaleur eza na moi. Moto eza makasi. Mais na poto muta bebaka malembe par rapport à hiver. Tellement malili ezalaka makasi, muta bebaka malembe. Ya monaka batapoto soka to pakola ba carolite to pakola mafuta ebele wana na ba hydroquinone batapoto soko ebisenge note mafuta wana mabe mingi baboya yango te ngesala ngelo timiso pakola ka yango tanga soko akimile hydroquinone tango ekobombarder exposer ma moko bu et bombarder directement ako comprendre te mbala moko baluvambano wana esali ma cancer wana esali ntango ezoko explose mbala moko ba cancer esali alors surtout kaka mama obumu esali plus kakimilaki trop mais au contraire biso na
Kinshasa, surtout en Afrique, on t'a obé banoki. Ameki 3 jours 4 jours à bébé. Tant mon bébé bongo a rebonga pe na lombango. Puisque bébé noki, mais bata poto a kobonga na retard puisque akimila ki trop. Yango moninga na ba traitement na ngai, bato to bazolanda. Normalement pour ce ya moto, pour tika même 3 mois. Pour ebika pesa complètement. Mais ngai docteur Guilin Le Bourgeois te ba traitement efficace. Déjà na sala na 14 jours, na 2 semaines, maladie nanga quand même akwa kotambola, azwa quand même esengo. Ba couche wana esala likolo enveloppe ya poso elongwa atika na poso na ye normal. Et de fur et à mesure dans le cas de traitement, déjà moi je m'en ai dit que nazaki boumbu na ba make-up, na ba fond de teint directement 2 semaines à voir que ça devait fond de teint na normal. Docteur Guilin, pesa le numéro là yo. Pesa le numéro là yo. Changement et bandaka na 2 semaines déjà, mutabani ne robika na 2 semaines mais à condition au respecter posologie, utilisation. Nenga na robano ça la bongo. Mais bato babika na bango to papelene. Pesa le numéro là yo. Déjà na 2 semaines sans jamais za kanango. Numéro nanga ba ko contacter ngai ba beta 00243 au commis 00243 code na biso ya RDC 85 46 86 411 00243 85 46 86 411 la bandeli 00243 85 46 86 411 moto toza na batache à moins que batache en kobi chronique et temps abangate abenga ngai. Ok, docteur Guilin. Docteur Guilin. Docteur Guilin. Soki mutu azana baluvambano to moni ba mama ebele ba ni ko bombana lisima ya ba poudre o ya mai okomona mutu baluvambano tali mutu na photo ndenga zo bima o ko la voix normale baza 2 personnes différentes kamute. Soki mutu abandi traitement epai na yo. Est-ce que azali sous na droite ya ko pakola poudre na ya mai? Il faut la abika complètement avant pakola poudre ya mai to pendant que à sous traitement et pas docteur Guilin ce que fait yali a kokipe ko tana make-up à pakola poudre mai à kei sokaye à sokoli longi à contenir traitement est ça possible? Oui, ezali possible mais à kosala ngona kopesa condition. Soka ki musala akoko cha mais soka zongi nandaka sokole longi po elonge pema elongi quand même zo mpepe po ki esala po to loba to pekisa pete po oui eza mabe po ba make up wana ba fond de teint wana surtout ya mai ebebisaka bato mais tant ade na kata traitement po na quand même azala genete akoko tchaka na ye pona quand même azala genete akoko tcha et je na rabatute mais soka uti musala automatiquement il faut asokole longi alongoli yango ala pakoli mafuta na ye. Est-ce que maman moko vanda na biloko wana ezali mabe eza mabe maman moko ki yango bien na numéro to koleka ba fond de teint ba make-up ezalaka ba poudre de cérémonie ezalaka soko za na événement kaka ndoko kosalela yango peut-être ba week-end peut-être ba anniversaire peut-être ba fête mosusu ba conférence au tia yango mais soko zo nanda folongola. Donc batu oyo comment 6h 7h 8h 10h 22h azaka na make up wana. Docteur batu oyo bana mibali to pe bana basi o ba mesala ko tia ba produit alinga mambo azu ya pakoli poudre ya pembe donc ndio to eza mabe ko tia poudre chaque jour. Non, poudre pembe za mabete tel que za mabete tel que ba poudre wana ya pembe za ba poudre moko ordinaire. Faut de teint za mabe, faut de teint chaque jour. Ouais, wana ko chaque jour za mabete puisque ils ont aidé bato pona ko longola ba graisse. Faut de teint. Ba ramine ba pointe noire na longi ba cune ba graisse wana ba poudre pembe wana ida bango po. Faut de teint za mabe. Ba pele ndata to liaka biloko ke na ofanda biso na longi. Ba graisse wana. Docteur. Yango monique oui. Docteur. Pembe za na ekilate. Docteur, faut de teint mabe, faut de teint chaque jour mabe hein. Faut de teint chaque jour za mabe. Faut de teint chaque jour za mabe. Voilà, et puis ça va vers précoce au monde comme mubange noki. Ça dit âge za mukeme et longi na wezo koma ya mibange.
au moins moi naza na 25 ans, maman za na 25 ans, maman za na 30 ans, 35 ans, comme le bazokoloka maman 3e âge. Puisque ba faute de terre wana soki mwana mwasi amesani nango mama mesani ko chafa de terre mokolo ko chango te omone soki to te et comme akapanza na kitoko facha yango. Docteur. Chao. Docteur, maman moko na Afrique du Sud a tuni buya, ça na Pretoria. Alobi et ça na ba de comme subasi to pe mibali okomona à cause de la pembe teint clair normal mais na seya makolo na ba bipende na sima ya ba fesse okomona mwindu wana za ka du anine ça dit mwindu moko naturel to yo ko traiter yango pe mutatoni normal et ça ka du anine. Oui, batache wana ça la ba bipende ça la makolo ça la maboko tina ba misa pio to benga ba keton so ba ketos na sema to benga ba keton wana oui ba ketos wana batache wana oui ça la maboko ba ketons soko obimi ba attache wana ça la tina ba bipende wana mingi za la soki mafuta ezo simba posona ote soit biloko to pakoleleki makasi hydroquinone eza na tomoko élevé de créer ka biloko wana yango monaka c'est recommandé na biso ba dermatologue mutu fo maman soit papa fa utiliser ba mafuta o eza ba adaptateur ça veut dire adapté na pona ye et puis mafuta o eza doux o eza vraiment sans hydroquinone o eza bio eza naturel mais ba biloko na ba soma na ba boutique wana eza na komona ba komi hydroquinone mais na kati et ba komi sans hydroquinone mais na kati eza na hydroquinone au moins ba komi éclaircissant mais eza ka hydroquinone puisque eza na mot français yango wana bakeba na ba hydroquinone ebebisaka makasi ntango ozopakola yango akotelisa yo me akotelisa uniforme te kote mosusu omona eteli kote mosusu ekomi lokola rouge kote mosusu ekomi lokola vert kote mosusu ekomi lokola ba noir hydroquinone. Voilà, docteur, on va finir avec vous. Bakentos wana esalamaka mingi batache wana na kote mosusu otela kote mosusu otikala yaka mingi soki mafuta wana eleki poso na yo pakola na makasi donc bachoko to bengaka forcé alors yango to osenga na batu po ya ko contacter biso etange docteur Guilin Le Bourgeois nzamba lo poso oleka na ba consultation moko osololi na ngai opesi ngai baka na yo ba plainte na yo ngamba na moko na ko étudier na recommander na continuer ba traitement naturel quel que soit pour na yo comment qui délaisser on s'entend vraiment que non on a vraiment délaissé comme vraiment motumoko moni que impossible et pas na ngai même maladie wana ya poso yo mo se sentir comme incurable ngana ko sisa yango na ko sisa yango itange nzamba lo poso. Voilà, merci. 00243 85 46 86 411 00243 85 46 86 411 so ba contacter en tout cas même nduta wana balobe comme érosion pasolio et comme le roi terrassé docteur Guilin Le Bourgeois n'a mieux placé il y a retraité yango na bato balingi kotela mais kotela azala propre ezala ya côté. Voilà, merci beaucoup docteur Guilin Le Bourgeois bande ko botela biso o azana problème ya peau cancer de peau papa fisto cancer à peau ezalaka o yete cancer à peau ezalaka on a problème peau c'est baby opakola hydroquinone trop et baby ça elongi et puis ça va ba tache na noir et elongi changement couleur docteur François Akobi Sayoko ka sonte benga yi wana pesi no numéro na yi ozala ba nduta la kat na yo otenga ba nduta na ngeza naturel nduta ya la naturalité ba ebisio avant ko banda ko pakola mafuta il faut consulter dermatologue ataba bébé yaka ba kotete ba nduta ko sie to wana ba ka batu ba na États-Unis Canada ba traiter ba nduta ba komi normal ozala besoin ya basala au BBL naturel ozonga lokola mwana 13 ans est-ce que komi benga docteur Guilin Le Bourgeois nyonso tu oyo problème ya peau ozikaki cicatrice nyonso tu wana benga docteur Guilin Le Bourgeois ako sungai. Voilà, merci mesdames messieurs. Voilà, docteur Olgo Baksa, on va finir. Oui, tu vas conclure na biso. En tout cas, la salle appelle na ngai na bateau tout au bazo se sentir délaissé ba monique ba comme président négligé ba makambo wana ya poso bazo ba déception ebele ba banga lisuté les dermatos on a une expérience, on a des carrières
à partir de 24 ans déjà, donc nous avons déjà presque 24 ans au service. Babanga Tebaya, expérience et contact. Merci beaucoup, docteur. Bouton baride, poche salami na baser na basami soana, azana obésité libomoleki munene ako munene alingo konda soki na ye izokola te produire souté en tout cas ba molé maboko makolo eleki makasi ba mabiata nyonso wana ba contacter biso alingi ko stabiliser te na ye comme stable et comme uniforme na la stable donc Guilherme Bourgeois na bien placé olingi be kotela to na mundo ngolo za na vraiment médecine soit marron na chocolat na ya propre wana ba contacter biso toujours na 00200 43 85 46 86 411. Merci beaucoup, docteur. 43 85 46 86 411. Na bato bazana ba eczéma. Surtout papa pelé de eczéma to beta CT. Eczéma ezalaka mingi na bato baza mingi na ba Europe, na ba États-Unis, na ba Canada. Bato tout baza presque na ba Asie, presque partout. Ba pays nyonso na ototangi kombote. Wa Monica zo souffrir na eczéma. Ça veut dire ba mapalata wana, ba rougeâtre wana, ba démangeaison, ba picotement, ils ont sakane na ye, ba contacter biso. Merci beaucoup, docteur Guilherme Bourgeois. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Partagez cette émission. On se retrouve tout à l'heure là à 14 h pour la deuxième session à Bissou Yamokolo Lelo. Portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap. Et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.